Bonsoir la famille, bonsoir, bonjour, ça dépend. Il y a R Oyoba, abonné fidèle, il y a Chéri O News Télévision, Barozali Bakou, il y a Rolanda Bicho Awa, comme d'habitude, de Bobissana Rolanda, Noko Balen, Nabino, Balen de la presse, Obo Lela, Oyobo Lova, na niveau Moro ya Rosakanate. Balen de la presse, Rosala Nini, Awa na Chéri O News Télévision. Lora Liboso na Sengarana Bandeko, Soko s'abonnate na Chéri O News Télévision, s'abonner, Soko partage raté, Banda partager, Soko tchaka commentaire, Tenoko Balana à répondre à yo, Banda tcha déjà commentaire, Noko Balana, Nazaro Pesabino, Indousa, Yamarambozo les canaux réseaux sociaux. Problème, il y a Kofi Olomide, Cindy Leker, Manike, Kisinjora, Maman Nabicho Alia. Biso tout oebi que Maman Alia, c'est une femme légitime. Il y a Kofi Olomide, Nanou ba divorcé. Kisinjora yebi yango, Manike yebi yango. Mais ces derniers temps, dans les réseaux sociaux, bah sorti médiatique, il y a Kofi Olomide, puis même il y a Cindy Leker, bah bi point pour bazo pesa na Cindy Leker, ils ont lobisa mokili. Mais chose grave, Manike a outi ko pété. Manike a pété wapi, Manike a pété na téléphone ya Kisinjora. Pour que Kisinjora jamais ko exposer. Jamais ko exposer. Kisinjora ko bomba ye tant que tata mwasi ya banana ye ko bomba ye. Mais Kisinjora bolingo ya Kofi Olomide koti na mikuwa na makila na ba veine. Kisinjora zuba message atindeli famille ya Cindy Leker, atindeli yango Cindy Leker, atindeli yango pe Kofi Olomide. Manike aza koloba biloba loba na kombo ya Kofi Olomide na Cindy Leker. A traité Cindy Leker mwana Selemba, mwana Makala, mwana Bumbu, mwana Njili. A traité Cindy Leker pauvre. A traité Cindy Leker qui cite à Botarate. A traité Cindy Leker moi si ya Kofi Olomide. A traité Kofi Olomide yena Kisinjora nde baboma babia shokoro. Abakisi kutu likolo nango. Alobi lisusu ke somba Kisinjora po teka babia na basket na 500 €. Bilo wana na réseaux sociaux Cindy ayoki yango asepeli nango te. Et surtout koloba ke Cindy abima na fali pupa lala Cindy yango na Kofi Olomide na fali pupa baloba na raté bakanga na bakanda ya makasi. Babiloko wana esali penda bien te. Na ba chaîne okutu bakotaka mamba polémique te bandeko nanga bakoti. Bakoti makambo yango balobeli makambo yango po eza la toile. Mutu moko ta koluka vande sa chaîne ne bonga actualité yango ya boya kolobela yango. Mutu nyonso alobeli yango. Ba nommé kutu Manike komi maréchal ya internet. Soki tozaka na ba général internet Manike komi maréchal pour franchir vraiment ba niveau. Nani akoki kondima pena lelo na 21e siècle Kofi Olomide mutaza so na combien des albums Kofi Olomide mutasali ba musicien ndenge na ndenge. Mwana mwasi moko boya azata na position na vite aya a manqué Kofi Olomide respect. Nani akondima yango mais Manike osé akomi pe na succès ne logo ya osé mais ko causer préjudice na vie na ye. Et relukele ba problème na justice et relukele ba problème na nzela ndenga tambolaka. Manike aza na minito na insécurité moko totale. Preuve ane bo Monique avant Cindy abima. Po Cindy ko bima ya kanda ya ba agent parquet. So yi bazwa ki Manike mais Cindy nga ya mbala mo na tribunal. Loko la bazwa Manike te. Loko la Manike ba déjà ga beti biloko. Manike yebela ki déjà. Ba touro bazo beta na banal na lopango familial Manike za resuana te. Manike a chevi en danger pour na biloba loba na ye. Banda babia kufa Manike akizarane ga rabato, akizarane ga rabato, akizarane ga rabato. Peliwa ya babia shokoro mutebenda Manike na réseaux sociaux. Manike to yoba babia botana mwana mwasi moko boye Manike de John. Babia zalaka mobali ya fi moko boye Manike de John. Mama ya Prince, mama ya Anna. Mais souvent, tant que Manike continue internet, à pétage. Bah tu vas reconnaître pénate que mais moi papa na baza kamuta ba gris mais aleka quand même na bande de l'école. Pour nani na comment ba tous habiter bombe, ba tous habiter drogue. Mais ba tous ba lobeta ba ta bombe na drogue ba contrôler ka maloba na bango. Mais biso regret na biso ezali, il fallait pas signer bima. Ba deni lesi ba lobby yango, ba to minene ba sala ba analyse ba lobby. Ba tous ba biku te koza base. Pour les gens des obétatés. Formule 7 mutezo beta. Manike pe ba rosa la ba pesie mbongo ba lobi ba créer loko bande ko nanga po ngana yo mutozo tala ngo jamais ko imaginer que Manike manqué Kofi Olomide. Manike manqué Kofi Olomide. Ba ça ba meka ba kokate mais Manike koki Manike lobi se Cindy.
Et Manika lobby si Cindy, Manika zui Kofi a zui vidéo Cindy a na page officielle nae. Biloko ko pe ko bebi sa personnalité nae, masali yango pona kanda ko ki komba fali. Yango batu ba lo Manike akomiti na ba niveau za base. Sur eza base, nzamba zo lo kum, mais sur eza réalité. Na ebité ero soki Manika zo la pena ndenge mutu to alalaka. Ozola lobi ke naka na nyonga lipa. Ozola na bika na nyonga kufuta ndaku mai courant. Mais yo zola loza na problème na Koffi Olomide millionnaire. Wana problème na yepe makambo lobi soka kangi so za na raison na ye okosamba na ye wapi. Ezala ke Koffi Olomide sali o mabe yo mutu ba peso raison mais Koffi Olomide za déjà na raison ndenge déjà to moneli forme likambango. Yango to loba ezala bena base so eza réalité. Et okosala biso passe comme on a Manika ko beta 6 mois de prison. Oui, 6 mois de prison, on salir mutu, on même sa réputation à mutu. Biso tout toyo na biso Koffi Olomide akoma mobala Cindy yango na linga raté bat na podium baba mbasini moto yo kaka yango mais to confirmer raté. Mukolo to confirmer tant que alors officiel non Koffi Olomide azali deuxième Cindy azali deuxième femme à Koffi Olomide ne to confirmer dans un premier temps on peut pas venir à la télévision pour confirmer babiloko to kaka luka ba rumeur ba benga ba rumeur to confirmer ngote. Et Rosa n'a pas de base, n'a pas de Cindy, Babiza, mais dans la bonne relation. Aro se défendre un peu beau. Mais yo m'te porté garant et roya expliquer que Cindy n'a Koffi Olomide ba comment moi c'est la mobali. Cindy fallait lalaye. Il faut zala na ba preuve fallait lala Cindy. Eza ba biloko moi na moi ça linga raté ba salir ye. Eza réputation à mutu ndezo beba. Loko la réputation mutu zo beba. Yo le kaka dezo senga pardon, mais dezo comme général maréchal na réseaux sociaux. Qui sinjora azana part ya responsabilité lelo sogi problème et comme Manike. Qui sinjora lelo na noni mutu ko pesa sous confiance te. Qui sinjora ko yiko teka mutu akufi ya tikali na mbongo tikali ko mela tikali ko lia nenga linga mbongo. Ndenge nini tata mosi ya bana na ko peso ba makambo. Ndenge nini yo kozwa yango okende ko pesa ngo pa Koffi Olomide tandis que ko sale pasi okende ko pesa ngo famille Cindy ko sala bango pasi okende ko pesa oyebi ke loko nazo pesa bango ko sala bango mutema pasi mais yo sali yango kaka po batu ba betelo maboko ke ya Christine Koffi lingo makasi kisi njoro oyebi eloko baloba ka singa famille ebenda na kamekata na kate mizala ba makambo pe kata singa famille eza loko yo sali ezali haute trahison et pas ya bana ya babia. Qui se dit que pesa makasi bongo te pa Koffi Olomide tandis que Prince Babia zali mwana ya Babia travailla na quartier la terre mais t'as la vie à Prince Babia bon chanteur voix kitoko ayebi ko composer mazana muta ko propulser été mais qui se dit yo chichotaka na lito ya Koffi Olomide tant Koffi Olomide zo luka ba koko mais Prince Babia zali première koko ya quartier la terre. Oh, Koffi Olomide fois je le visa que nene pota sali studio sali ba clip azongi na Congo azana page moko ya malamu azana chaîne YouTube ya malamu siko kisi njora yo moko bimisaka ba nzembo sala ka ba clip yebisanga isiko Prince Babia vie artistique ne bozo chango wapi nani aza ko soutenir Prince Babia na vie artistique na ye yo yebani na ba patron ndenge na ndenge ozana Koffi Olomide azana studio na ndako po Prince Babia sala ta single. Et là, on est zanga na kati ya lopanga Koffi Olomide. Pour Prince Babia sala ba clip, pour Prince Babia dans la chaîne YouTube et vanda, pour Prince Babia dans la page moko ya bien certifié. Ezo senga nini? Ezo senga lokote, ezo senga kaka volonté. Est-ce que loko nyonso oyo Koffi Olomide fois ça le pas mutu, faut mutu ko senga kaka. Koffi Olomide azo kumisa Prince, azo kumisa Babia choko na be mission tout, mais Babia za wana te. Nani azo représenter Babia? Eza Prince Babia te, pourquoi ba bengi Prince Babia? Il a hérité voix à papa et longue à papa. Il faut Koffi Olomide benda et pembeni na ye. Avant ba Fali ba benda, avant ba Gibson ba benda, ba Soleil ba benda, ba Suzuki ba benda, ba Modogo ba benda. Mutaro benda Prince Babia pembeni ne pas na bozui. Et ça li Koffi Olomide sala rangote. Manike so bazoloba biso mona gali boma na biso mo zoloba mais d'autres pas loba mamba solo. Manike so bazoloba aloba makambo ya mo pe solo mais tout mona gali boma na biso loba pas débordara. Aye barate ke ana zala calme ana tomboka ana zala calme ana tomboka aye barate ya tomboka na makambu tout yango le mone bimisake lokola mutatanga te ebimisake mutaba bombe mutaba drogue ma réalité manike so botali makamne aso revendiquer makambo eza clair Koffi Olomide mutu fa soutenir Prince Babia pour Koffi Olomide présenter Babia Chokoro meilleur chanteur de sa génération
Banani bazalaka na orchestre série wana. Babia yemba nzembo nini, nasala ba vocal nini, o ekanga te, o esala quartier latin te. Mais qui sinjora, toi tu travailles là-bas. Mozo chichoté te pour na Prince Babia. Tandis que Kofi Olomide osala ba sortie médiatique, azo tumba fali na ba musicien fali. Bongo Prince Babia, asali binoni, pobo ki payete. Est-ce que maman ya Prince Babia, nda yembaka, peme na Prince Babia, to Prince Babia muta yembaka. Pour Kofi Olomide zo Prince Babia encadré, ezo senga nini? Que manika tombokanga manika gafé. Non, ils ont c'est la volonté. Kofi Olomide za la volonté wana te. Kofi Olomide za la volonté wana te. Na lobaka tous les jours à la télévision. Si tout le monde a Prince Babia zo yenga positionnement ezate, il faut que tu aies un mitou na bino. Positionnement ezate pour maman na yaza mutu et ça la raté. Maman na mukolo mutu ko sala mwana ne pas kokende liboso. Tata mo sine mukolo mutu ko sala mwana kokende liboso. Lelo yo Prince Babia leader moko ta ko zo eche pemene par rapport à départ na la team wata par rapport à manike nga fingeriti. Mais zo kane mwana lelo nga koma na ba niveau moko boy. Yebisanga ba chanteur ba sebele na la team wata. Et c'est bango tout ba bi ko yemba lokola Prince Babia. Prince Babia leke belé na ko yemba. Mais ce que Prince Babia azo vivre via na ponani. Azo vivre via na pona manike. Ba leader ba banga ka soki ba zu Prince Babia lelo ba suspendre manika ko leka na télévision ko bosa na la suspension pour moi na salaire ba bandi ko finga ba leader. Or que manika za mutu moko boye ayeba nini ko banda ko ya ko loba na TV a épargner vie na ya ta ke chroniqueuse na vie artistique ya mwana na pour mwana ne a évoluer ke ne liboso. Soki kaka Prince Babia ko bando zaka na simama ni ke simaki sinjora ba polémique na bango même ba fali ba ko idaka Prince Babia ta. Même Kofi a aidé Prince Babia. Talaka Marambo tu regardes la best of the best. Prince Babia Katani. Ma réalité fallait pas Katana. Pour fallait à saler la vidéo. Tous en a combien de warriors? Tous en a combien de warriors? Tricage et bétama. Oui, tricage et bétama. Mais ne qu'on a biso maniqué faut que tu balate. Ce qui tricage et bétama qui est ce Kofi Olomide zaki membre jiri. Pour Kata Prince Babia. Le bac a Kofi Olomide nde a chaki soutien était na Prince Babia pour zaki moko ya ba jury. Le bac a Kofi Olomide a chaki mbongo jeté pour Prince Babia za la premier. Mais le bac a Kofi Olomide a kata Prince Babia wana maniko gafa obeta mabe pour membre jury eza Kofi Olomide ta pour Prince Babia comme na niveau za la 4e. Oroko le bac te bande wana mususu bande kona ba voter bango bien ko le Prince Babia c'est tout. Mais manika démarra Vodacom. Alors que Vodacom bakata mwana ne mutaganyaka. Mutaganyaka ma 4e. Non. Kofi Olomide kata mutu jangwala kata mutu. Bazana pouvoir nini wana. Tandis que bango bazako gérer ba nombre ya ba voix te. Bato bazako gérer ba nombre ya ba voix bazaki jury. C'est pas Kofi Olomide. Mais qui sinjora il faut koyeba ko ça la réparation na famille. Qui sinjora mon internet est restant judiciaire terre. Ngana ko bandela ko lobango na bando lobaka yango kaka tous les jours na ba sujet tozala nango ya ba Karine ya ba oyo na lobaka ngo na internet yo yé na ba audio ya mutu na réseaux sociaux bisanga pose solution to po fingama to batu ba fingama eloko kisinjora sali mambo to lobango na ba sujet na biso mususu o mona mutu moko boye na ba audio ya Karine aye na makamba Karine aye ko tia ba voice aye ko tia ba message yebisanga skotongo ba tiaka ngo wana tozoka solution. Toto bando fingana na biso to fingani na biso côté to komona to komi na suka to 4e mission et puis lobi nango sujet mususu botami tala neti lelo les gens de Bimit combien de temps les gens ba to komana ba commenter oyo bozo yembango ozo sala succès na TikTok à part faire autre comme ça sori bizorbi mais ça va JB Piana balle de match ça va formule 7 ça va mais les gens des obétatés bon sori les gens des obétatés. Et tant que Prince Babia nani maniké nani. Qui si njora tu travailles pas? Pourquoi faire l'homme d'accord à niveau aucun de rozoa bande qu'on a biso à TikTok basa la promotion. Fallait zo bande ko TikTok ouais. Fallait benga bande ko TikTok ouais pas fouta bon la promotion. Tala le lobino ba porter parole Moussa les ali sous souté ba patron na bino ba mo zo ba TikTok. Oh bazana ba abonné belé. Basa la promotion. Buluka ba cop mususu bo bande ko changer déjà. Air ezalina no bo bande ko changer. Qui si njore lo ronyo sobozo solo la na mwana ozo chango na page ozo so na mwana ozo chango na page yebisanga siko ki si njora oloba manika melaka bombe manika melaka drogue tika biso peto loba pe bino mibale bo melaka yango façon na ya réagir yebisa biso ke melaka yango pour muto ça normal akoki jamais ko réfléchir bongo ke na tchaka babilo ko to so na prince
tanti oya suka uti ko tia prince akomeli ebe tanti to bengana nazo bangana tinda voso tia na réseaux sociaux azui ba capture wana atie yango sur na réseaux sociaux tandis que moi nazo banga ko tinda voso pa bika ko tia kaka ndenge moi nazo senga ko tia te yeso atie finalement o muta ndengeni finalement o muta ndengeni nemite kisinjora azo mema makambo na forme nini kisinjora ndenga zabonga ebike na makambo manika lobe bimi na internet manika robika te na parquet kisinjora yebi ngo très bien manika robika te na parquet devant Cindy devant Kofi soto bati suna fali pas sali a robika te soki pona Kofi lomide bakateli autant bongo soki pona fali bakateli autant pona Cindy bakateli autant adana ba 9 mois de prison to ba 1 année de prison yebisa na santé ya manike wana ndenga zo loba bondo sala live na prison wana bi loba o sala live ni na prison na santé ni na ozana on a tentir ni na ozana omoni kindoki ya kimukolo e comme ça mutu liboma kindoki ya kimukolo comme ça mutu liboma ngana ko senga na manike fotika kindoki oyo komi ko sala za kindoki mwana na yo azoleka na ba TikTok o sala vidéo maza bien te omoni mutema ezakali bendete prince babiana jour musuto ko kaka to la muka na cinquantenaire nini tension mataki nini ana problème d'estomac na ye pona makambo ya mona kana vie na ye elekelaka ye ayebaka te ese openda famille na ngai to ba doctanga openda mama na ngai to mama na ngai te mama ekizenga zalaka te masaka ka mama na yo mais il faut qu'on fandisa mama na ba ajo bokomi nango bozaka bana mibali na yana mobali prince babia makambo manika sala kawana yo artiste musicien oza jeune talentueux okoki ko solona mama na ota tika vie na yo asala makambu na ya ndeo ya makambu na yo atika ko sona batu na kombo na yo atika ko tumba ba artiste musicien neti bina file tala ye wana